keba, iao tala chilombo, ateki Congo, iao keba, iao tala bemba, akomi mwana bitinda, keba tala chilombo nenga ateki Congo, keba, zanzembo oyo, conscience, éveil patriotique, keba mwana Congo za na distraction, chilombo ateki déjà Congo. Keba mwana Congo bemba wana komine mwana bitinda Félix Tshisekedi. Ya mwana bozo mwana tozo ebisabino. Parce que mikolo ebele soki 4 jours so combien de jours obanda ko mona les résistants Bruno Mimbenga te tozala ki au four au moulin ko travailler ko luka ba partenaire et puis ko sensibiliser ba jeunes pour na activité ndenge boyeba ki activité ya les 3 lundi. Mais faute de moyens, parce que les baloba qui tinda quelque chose, ceux qui bokange c'est moi 4 à moi nini, là et cause aller là comme longa. Alors boyebi tout ça qui n'est pas maman océan du Congo, tout cela qui n'est pas de Lumumba, na organisation de to prévoir qu'il faut 500 personnes pour la okita liboso à bureau à Seni. Mais par après tant makambo ba Ougandais côté to bien fait réfléchir que ceux qui tout ça qui n'a pas coquille, il a fallu d'abord que ça là saut de pression. Na palais du peuple puis qu'on quitte l'ambassade à Ouganda ko tumba ba pini. Parce que belé ba ndeko Bruno bonne activité boso tuna oui. Ba activité ça demande des moyens. Maman Célestine a cru quoi agir. Papa Kito a cru quoi agir. Maman Madeleine a cru quoi agir. Maman Peu a cru quoi agir. Ba maman Jolie. Mais ba problème est ça tellement belé to yebi. Na France mikolo ba ndeko belé bazo lo ba situation ça vraiment bien té. Toyebi yango yango bomoni biso pe to mika ko réfléchir que to mekana nous kotala nanu peut-être ceux que to kangisi makoki wana nde to koyeba ko mobiliser ba jeune parce qu'il faut to pe sabino bino nde mutu bosa ba partenaire na biso ba diaspora parce que lelo o Congo ezako ko la pongi parce que ba soi-disant opposant ba soi-disant ba tu as résistance bato baza na kati ya pouvoir Chilombo na ba bandi nae baza ko endormi peuple congolais mais biso ba Bruno Mimbenga lokola toza na bloc na biso ba résistant toza ka 5 Océan Bruno Lumumba Merlin Vuvuna ndeko Trésor King le auto tikala 3 nde to continuer à combattre peuple congolais oza na distraction peuple congolais bazo te kamboka peuple aza na kati ya distraction ya masanga ozo mona mboka mobimba mutu ka ezo uta na Kikwiti ezo ya mafufu mutu ke pola ekufa njuluka mais mituka nezo ya na Kisasa ezo lesa ba milliers de Congolais mais ozo mona mituka masanga ya sika ezo tambulaka na Kisasa ezo kabulaka kwiti po ba jene ba mela ba langwa ba eba nini ezo leka na kati ya mboka te ya mwana bozo mona lelo oyo bo Tshisekedi wana te kimboka soki réellement tozaki na ba politicien ba lingi mboka ba yeba temisa peuple congolais opposition eza na musala na yango ya koyebisa peuple tala baza lokola ba sentinelle baza lokola ba prophète mais na Congo congolais zo mona ka kenyo sezo kene malamu lelo oyo bo Tshisekedi oyo bazo salaka makambo wana basoda Ougandais bakoti na mboka na biso na ba char de combat na ba munitions na ba matériel bomoni wana ba militaire Ougandais wana bakoti na mboka na biso parce que ba ko exploiter na côté ya Bunagana parce que bobi ke koto wana eza ba bisika batu wana bazui eza ba site moko ya ba minerais eza ebele na Congo eza ba site oyo keno batu wana soki ba exploiter yango pendant 2 ans économie ya mboka na bango ekosala nini ekomata nde bomoni lelo oyo boye comment est-il possible ba militaire ya M23 ba se retirer mais ba militaire ya M23 nde nazo yebisa bino bazali en connivence baza coopérer ensemble ba militaire ougandais bakosaka bazoba mais biso toza batu oyo boye tokenda koluka ba investigation toza ba résistant toza na esprit ya ko libérer Congo non seulement to libérer Congo na maloba nous avons des traîtres lokola Tshisekedi na ba Jean-Pierre Bemba mboka lelo oyo boye ba militaire ougandais ba yei na drapeau na bango gouvernement congolais te nini boye
peuple congolais yango bomonaka tant on a dit bino il faut pression de G-band to soit kina mama Célestine to soit kina bande ko belé misu bozana ba poto bokumela biso o pe ba critiquer biso bazali bazanga te bazo finga biso bazali Ousmane Soko na Sénégal banda po ka biso ba Bruno Mimbenga boy mais lelo oyo boy Ousmane Soko a commis figure emblématique au peuple congolais âgé de 45 ans 48 ans quelque chose mboka na biso bateki yango pa Tshisekedi wana teki compagnie on a traité que li boloré pour na mbongo tozo perdre le peuple congolais tozo perdre ceux qui de télémité Bunagana kei et pas ba Ougandais na Kisasa distraction bateki li boloré ba nini ba port na biso gouvernement peuple congolais so bougé ba Vital Kamerhe o ba iba mbongo juste yani ba kunda lokola moibi cimetière nae et lokola mutu moko boye ya pamba mais ba Kamerhe ba koti na gouvernement peuple alobe loko moko te yango bomona ki tokozo kanisa na ba mama aussi nani lelo oyo boye akokubi ko bima waza la partenaire na biso vous quoi que so biso ba filimbi ba lusha banani ba ka tokozo ba mbongo pa Moïse Katumbi pour pas défendre la loi congolité to ko pour ça lango to boye ko na ko ça lango parce que to ko défendre ba tuana te pour ba ça batu oyo boye ba so lia mambongo o aneza mbongo makila ya peuple congolais na ba Jean-Pierre Bemba et puis batu ba so ba Bemba yi ba Ougandais nini boy Bemba uti ko nommé ministre de la défense awa ba Bunagana quelques jours après nomination na bango Bemba c'est mutu oyo boye azali parrainé azala ki ube azali parrainé pa ba Ougandais ce qui va permettre ngana tangira bino lettre ya le 11 mars ce qui 2003 quelque chose pareil comme ça oh bobo mon complicité à Bunagana bandaka depuis très longtemps à l'époque Jean-Pierre Bemba fit encore rebelle bande ko bolanda complot oyo boy donc Bemba c'est quelqu'un o alingi mbongo akude sona Chilombo batu wana baza batu oyo boy peuple congolais faut totelema to bengana bango mais biso ba Bruno tozo mobiliser tozo loba batu bazo mona biso lokola tozo sama seki ba koti na ba futilité ba koti na buzoba bolanda lettre oyo boy o Jean-Pierre Bemba komela Yoweri Museveni pa mona ke Bemba nenga zawana aipo na mbongo aipo na biso te na ndenge moko na Tshisekedi donc mutu na mutu konga so sala cop na e qui va éveiller mon peuple qui va nous donner des moyens qui va nous soutenir ba mitema ba toka ba mama Célestine ba papa Nestor ceux qui bozaki keta 80 on a tindi 20 on a tindi 40 on a tindi 30 on a tindi 50 on a tindi $5 pour bande comme ça on a payé $100 ou $50 c'est beaucoup d'argent to ba réalité à pototé mais si bozaki ba mitema quoi ya batu oyo boye à tout moment bazo se soucier na problème ya mboka nani yango ko kondima ke moyibe akoti na ndaku na yo à côté à lobby aux en droit costume au aux en droit costume au beauté tala niveau bazo humilier biso Chilombo mission na e akokisa yango ba Uganda na ba kokene ndenge nini ceux qui peuple congolais au télémité parce que même communauté internationale tinde bazo vanda wana kimia bazo tala peuple congolais so agir ndeni mais biso to lobaki na ba mama osabo au lieu to ke na seni il faut attaquer l'ambassade à Ouganda. Parce que si vous avez là-bas, bande konabisu ba Congolais baza na Ghana na minute ba kangi ba séquestrer ba na bandako. Et là ko basali et banité. Ministre des Affaires étrangères, au lieu quoi expliquer peuple que non, tala bande konabisu ba kangi bango gouvernement moko irresponsable. Bozo mona makambo so le kanafana kota makambo la muka. Na expliquer bino pourquoi lelo oyo boy to comme une étape oyo boy. Mais biso etake balobeli ya mboka ba résistant tozo bengisa na ba Congolais botika kolanda buzoba mboka ezo kende kwa mutu yango oyo bazo boma batu fleuve Congo yango oyo bateki yango soki to perdre ba biloko wana tout importance na biso siko boy to banda kokumisa to banda komikumisa la nini Félix a signé des accords. Félix a signé un accord à côté quand même qui ça oyo boye. Bato bazanga mitema. Des sorciers. Bato baza sans cœur. Peuple azo souffrir. Bato bazo sala mabe na mboka. Peuple wana tinde bomoni na bisa bino.
nomination bomoni o eza nomination a récompense ba Rwanda ba sengi mutura ba botia ba Uganda ba botia Bemba ba Burundi ba botia Kamere eza récompense ba nekonanga ya diaspora o ba sali na gouvernement o et puis ba tia Peter Kazadi wana pona ko bana ko étouffer biso ba résistance ba manifestation ba tinda ba police ba kanga biso mais biso to ba ngango te biso to zo la paix de tiba le 17 ceux qui bande ko to moi et mon ami nous allons faire tozo va na boité parce que to sangi énergie ba jeune bazali ba bilenge bazali mais moi ya ko déplacer ba jeune wana ya on des opé ça biso problème peuple congolais a comme abandonné likolo ya buzoba mais bota la lettre oyebwe Bemba komaka yango très longtemps depuis na ba 2003 parce que bato baso kanisa ke basoda Uganda ba okende basoda Uganda ba okende te basoda Uganda ba yepa ba exploiter ba or na ba minéraux wana attendez et suivez cette lettre au Bemba komaka avec beaucoup d'attentives pour vous comprendre la méchanceté à homme congolais. Qu'est-ce que Bemba a écrit? À son excellence monsieur Yoweri Museveni Kaguta, président de la République d'Ouganda à Kampala. Son excellence monsieur le président Waneza Bemba, président MLC Anaso ou Mona Batiango, conformément à nos accords de KCC Kuna Ouganda, je me fais l'obligation de vous rapporter les observations me faites par la Maison Blanche au sujet de l'air part du gâteau. T'as la complot. Donc quand on a la Maison Blanche na banani, oh bo pas kaboldo, comment le gâteau na bango. RDC comment le sika na bango mutura koya zui yozwa yo mwana Kongo za no zolanda ka bango zo betera bango maboko. Avant na makambo la muka. Bon mon niveau batu oh baza méchant. Makambo banda très longtemps. Les premières livraisons de diamants et des okapis sont toujours attendues à Washington, alors que vous devez dernièrement rassurer de la remise à MLC vos revendications. Votre chargé de mission vous en a parvenu plusieurs fois à Kampala. Qu'il me soit aussi permis de vous rappeler qu'avant de passer à l'étape finale de nos accords, c'est-à-dire l'octroi de toute province de l'Équateur, il faudrait qu'on se rencontre au lieu habituel pour d'autres modalités. À cet effet, je tiens à vous remercier les parvenus, mon soutien aux troupes dont l'armée ougandaise en constitue l'assaut. Mes hommes restent naïfs et suis rassuré qu'ils me serviront de bouclier de l'humain pour accomplir ces plats. Quant à leur choix, je surveille vos conseils en disposant, en les mettant politiquement. Le secret devra demeurer entre nous deux et Washington. Signé Jean-Pierre Bemba, président du mouvement du MLC. Donc Bemba signé na ba Ouganda ba exploiter donc province Équateur Bemba pesa déjà ba Ouganda ba exploiter ba forêt ba bois na ba diamant donc secret oyo boy lettre oyo bozo mona awa boy isa lettre oyo boy Bemba a signé na Yoweri Museveni na bande kona biso ba taliba o bazo sepela ke Jean-Pierre Bemba a kosilisa bitumba oyo boy dans moins de 6 mois. Talamboka boye. Et puis bila bovandi c'est très malheureux. Yango nazo senga na bino bo bima na distraction. Mboka déjà te kama depuis. Ba Jean-Pierre Bemba zaka na rébellion na bango. C'est qu'il nous faut se sauver mboka oh bezani il faut ko benga na Tshisekedi. Ko benga na ba Jean-Pierre Bemba. Na nzela nini ya révolution populaire congolais toujours conscience. Tala complot. Révolution article 64. Yango wane loko boy Bruno Mimbenga na ba osia du Congo toza ko planifier poto sala mais pour ko sala makambo wana ezo senga biso
balisungi ezosenga biso ba moyens financiers ezosenga biso makambo ebele parce que ndenge bino bandeko na biso ya diaspora bozokanisa tomoni na France wana eza organisation ba misu bazo ya wana nini Zimbabwe nini eza ba moyens oya koyi ba meme bakena hôpital mais biso ba congolais tozoloba trop mais tozoloba tozosala pe loko moko te yango wana nazosenga na bino bandeko na ngai bo soutenir biso bozo mitema lokola ba mama Celestine ba mitema ko ba mama Florence ata lobi ke non azana ngote mena ko réagir ti to ko manadati boy lokola na minute mutu asala ki quelque chose mais ça ekokite ou bien surtout zana $100 to ko sana ngo nini pour te mobiliser ba jeune to quitter l'ambassade Ouganda il faut pas feu avec $100 na vie comme il on a kisha transport 3000 aller retour ya bana wana yango wana bandeko na ngana sengi na bino mboka na biso zo kende ba jalelo so bazo sala ki jalelo ba komi kwa kuna ba poto ba liste zali batu oyo boso to libérer Congo article 64 kala mingi te 2023 yango oboti na bisa bino kozala année d'action bokoyoka sango yango wana nazobenga na bino bo soutenir biso parce que Congo o eza ya yo eza ya ngai toyi ko ndima te ke no ba soda ya Sud Soudan ba ya bato ba tuko zo indépendance so na 2011 awa ba ya pe kuza mabeli na biso eza humiliation yango wana bande ko nanga qu'est-ce qui se passe na Lamuka parce que depuis ba guerre o ebanda to pesa ba conseil bato balinga ko yokela biso te toloba bato bayokela biso te ngai moko oyo boy à l'époque ba suspendanga à Lamuka pona nini pona lobaka bolande mission di début tu l'as fait na lobaka to saka mission na mama na ngai tatena osango na reako na lobi Lamuka ndenge oboso mona bango oboy na moni bato bakena kingakati pa ya Kabila bato ngo nani na moni président Fayulu na kingakati azumbongo ba corrompre président Fayulu azumbongo pa ko déstabiliser a désorienter peuple congolais ba suspendanga awabu so na kosi bobenga Tatiana Osango bo vérifier mission wana na lataka jour on a bezala Julien na vanda suspension maman aussi abenga petit na vanda na toujours bunda pour la République toujours résistant lelo o ba vérité mon ani président Fayulu tangu tolobaka awa batu be Bruno bosa mutema mabe ngai na zaka problème na président Fayulu te na ko défendre ti fait mandat au tina 2023 parce que yé mutu va voter na 2018 mais ma be ya Fayulu les ake azana likolo moko awa boy azana likolo moko na Kabila azoko sa mozito awa mona ke mozito mona mke akosa mozito ya zolia na Kabila ngai l'autre fois aba master na biso mo baza bato Kabila ba ebisinga bi Bruno au moins bitumbo sala kawana bato belé balu ya kayo bazana besoin bazoyo mais niveau ya constance bozana nango na ba mère wana bozana bango ngabiteza mama Osiana Balumumba abitala makambo lekanaki délégation ya batu ya Fayulu baniko maengele na kati bakendaki na kinga kati ava kutu makambo $500,000 bapesaka président ya nani lisanga bonganga o bayaka o bapesaka blanchard mongomba so $150,000 CG à nouvelle là o aboyaka yango abibiso du côté ka liti o bote pona mbongo to so mbongo ya Kabila to ko organiser ba manifestation tandis que ye mutu akomi si Tshisekedi wana guerre na bangwe banda parti wana papete Tshisekedi ata bana ko lia na Mobutu mezaki okaya salite tendenge to moni lelo o ya président Fayulu et Tshisekedi a sali 27 ans na lit azaki na lutte tu penses au sentir que mutu so besoin que non changement peuple azo motiver peuple mais président Fayulu azo lia mbongo ya opposition ils ont un gouvernement Tshisekedi o azo benga ngo za illégitime azo kende pa ya Kabila kozwa mbongo po ya na mbongo a salite mbongo ba Congolais ba boma bango aya na ngo po achango na lutte o ya résistance bo imaginer ya ngo bomona ka mozito alobinga na kozwa mbongo wana uti kuna te mozito abinga na travailler na Kabila comme tozaka ba ko ya palu na oui jamais ko trahir peuple parce que na martyr na face à martyr na triomphal na tombola ka loboko na lobi na ko trahir peuple te to ko défendre bino ti na suka
eloko sali ke Fayulu na Mozito bakota na makambo bozoka awa boy eza yango wana likambo ya mbongo ya lingi akoma pembeni ya Kabila po Kabila mutu akomisa batu ba président. Et puis en dehors de ça, président Fayulu on a na botosi na ye alobite transition, il faut tokene na transition. Biso bino surtout que la transition là Tshisekedi peuple congolais ko souffrir mboka déjà tekami to jamais aucune transition. Donc élection en 2023 sur Tshisekedi à s'azarder peuple congolais na balabala article 64 piné tombama donc tout ekuya iya faut l'obité. Il faut tokene na transition wana ndenga saka lettre comme liba to kingakati kabengani Fayulu na lamuka. Alors tant que vous na transition lettre ngo bozomona oyo bo Fayulu akomelaki Kabila yango oyo boy nde bozomona a ngana ka kokosa te lelo na elibino ba document kabuya so ba document na yango a alobi to bengani na Mozito a représenter sous la mukate nde bomonaki matata ponya yaki Moïse Katumbi aye do ba écarter Fayulu eza comme ça politique d'encerclement ba cercle sur ko Fayulu po engu matama bana ko bomanyama a finio na mi panja a nyafuki po ali ayo biende ba sali Fayulu po na kwa ko sisa gaz na ye Fayulu tekeli tu likolo ya mbongo nde bozo mona lettre oyo boye siko to mituni yo mutu oza ki réellement eli na 2018 pourquoi yo zo senga transition et puis transition na otinda batuna yo est-ce que vraiment président Fayulu mi yeba ki vraiment oazalaki plus de millions de Congolais, même à diaspora, ils ont fait président Fayulu confiance. Bota bisika ba komi. Ils ont fait la transition pour Félix Azalawana qui a modifié constitution et comme à Mandel il y a 5 ans et comme à 7 ans. Est-ce que Fayulu a lingi ba Congolais? Bitumba ya kwa mutu awa boye. Fayulu soit qui Congolais solo ngaka kinena kwa mutu. Fayulu a fait la transition, a lingi so ba na transition. Babenga yo kola ye leader à la muka po azo ba poste atia batunae mbongo wana azo akayango. Est-ce que tinenga bino boza wana ngai brino na banga te na lobango ba dakala tabo ko ba brino sama na ndima yango ponga zota la république na ba mama aussi à du Congo. Est-ce que tinde bino ba congolais boza wana boyebi ke folo sa mbongo opposition gouvernement Tshisekedi doit bien légitime bolanda vidéo moko boyo la sala awa boy alobi yo lo bakana ngai yo zo ka mbongo wana comme député. Président Fayulu a trahi biso. Fayulu a trahi ba Congolais. Fayulu a trahi peuple congolais dans l'Assemblée. Tobi masima ya batu oyo boye lokola ba président Fayulu. Azo ambrouiller lit. Président Fayulu le lobolandi batu a nouvelle là. Ba lobby version na bango. Pour n'attendre akabu azo sala nga signe. Bo s'abonner massivement na Océan du Congo et puis bo partager mission. Ba komi, moi na mboka Adolphe Mozito a komi boye. Na lettre on a l'accès qui bino zaki lettre oyo boye président Fayulu akomela ki Kabila ketala ba accord to yokana kana yo ali na bengani Fayulu na bengani Mozito na lamuka don na mit oyo boye to sala ratissage large boya to sangana na date le 20 décembre président Adolphe Mozito akomeli président Fayulu alobi boye to expliquer yango motamo bo s'abonner parce que mission oyo beza mission éveil populaire to so bisamino po ba congolais bo comprendre que non ba leader oyo bo balingi bisote. Ils sont là pour les terrains. Le 20 décembre, le président Adolphe Mozito a commis boui. Cher coordonnateur Martin Fayulu, je suis saisi par votre deuxième convocation cet après-midi du 20 décembre 2022 suivant votre lettre référence la Mouka bar MSS bar cordon bar 12 bar 002 bar 2022 et vous en remercie. Wana Adolphe Mozito. Ngazmuna mabemo kote Mozito. Obo tamboussé sa okazana Kabila azana Tshisekedi depuis 2019. So Mozito zaki na Tshisekedi ngakebana. Qu'est-ce que Mozito écrit? En effet, en suivant la convention de la Mouka telle qu'elle est modifiée le 19 novembre. Le 19 novembre, on a Martin Fayulu a proposé qu'il va modifier la Mouka et le moins la personne physique et comme la personne morale. Donc et le moins Fayulu na Mozito et comme décidé dans la nouvelle là. Le 2021. Dans ces articles 3, alinéa 2 et 5, alinéa 1, ce sont des partis politiques, des membres fondateurs, personnes physiques qui sont devenus membres fondateurs, personnes morales, et qu'opposant le président de la Mouka. Ce qui veut dire que mon parti Nouvel Élan est engagé des droits auprès de la Mouka et de son présidium, par son président national.
Ceci contrairement à la période antérieure. Donc, période antérieure, en 2018, où le présidium de la MOUCA était composé de personnes physiques, lesquelles, à ce titre, s'adressaient directement au coordonnateur. Conformément à la convention révisée, ce n'est donc pas moi qui ai le pouvoir de donner mandat à M. Paul Mboma, président national du Nouvel-Élan, mais plutôt celui-ci de me donner mandat à moi ou à un autre membre du parti politique. Donc, c'est dans le cadre de ces prérogatives que M. Paul Mboma, président du Nouvel-Élan, qui me lit en copie, a répondu à votre première convocation et sera présent à la réunion de ce mercredi 21 2022. Lettre Mozito a combien qui fait le yango? C'est clair. Fallu la proposer na Mozito tout ça la tolongola biso et comme un individu et l'on a un individu et comme un parti politique. On a déjà fallu na matata poni. Na date le 21 ba proposer ka réunion wana na we ba sous président fallu akina ka réunion na Manyema na matata ponyo na président Moïse Katumbi na Mwanga Chuchu na batunyoso na Shadari Azalaka. Tant na bisa bino que président fallu banda kolia mbonga Mwanga Chuchu. Bucha nga tembe. Tant na bisa bino awa ke fallu so distraire biso so lia mbonga Azara Surubegwa. Tant wa kavana kana 2020 na États-Unis d'Amérique na ndako Azara Surubegwa. Omoni Azara Surubegwa na spomoni Kabila. Siko batu ya bobino bolingo pesa bango confiance ba défendre le peuple congolais. Non. Président fallu a trahi la lutte. Yango nanga na zota la PR moko que non bon la MOUCA ngo bazoela ni les akuna nani a trahi la MOUCA c'est Fayulu qui a trahi la MOUCA. Est-ce que bino boyebi yango que Fayulu nanga zana ando ya kokenda kuza $500,000 ou lisanga bonga kana zepa Kabila Mwanga Chuchu apesa Fayulu $400,000 boka na kotuna Niko Maengele soit disant avocat mbonga somba mutuka na zwango wapi botuna presse penge mbonga sombi motuka na TXKL. Oh, kutu bino bande kwa diaspora, bozo bundana na pasi na malili. Botu na epengi mbongo na zo yango wapi. Melelo oyebwe, bakomi ko swana Mozito nini boy e consort. Peuple congolais bota la trahison ya Martin Fayulu. Ta la trahison ba mikanda yango oyo. Le 21 décembre bakomele lisusu ba rappeler ye. Po ya lobi que Mozito akomela le 22 décembre, lettre le 22 décembre na sali bakete na ngai nde bozo mona awa. La lettre le 22 décembre et monanité. Président Fayulu. Pourquoi on a mis à niveau Obo? Yo mutu peuple congolais tchaki leke panao. Mozito, c'est un homme intègre. Mozito a accepté qu'on tambola dans la période électorale, na campagne. Tandis que babemba baboya kosa nango mais Mozito botamboli na etibo rata même liwa awa bona bagata kotia kikuita bosa la entraîne na bino. Lelo Obo Mozito akomi mutu mabe pour alobi que notre sangana kabilate. Pour na mbongo obo Kabila pesa ka $500,000 lokwa Mozito aboyaka kozwa ngo komi problème lokwa bokomi na ba Mwanga Chuchu tango Niko Maengele azofinga mama osea ake aza so chronique na ba epengi non mama osea za na raison parce que na laksi bino lettre o Fayulu akomela ki Kabila ke ba bengani na Mozito na lamuka pour que basa la libala na bango ba continuer donc ils a mawa peuple congolais na baki makambo na koloba ngote mais il faut to expliquer bino. Parce que le président Fayulu a lingi ba congolais te. Président Fayulu azawa na pona ba intérêt personnel na e. Asoma ba mapa na Yaoundé na Cameroun, ba tonga bana na ba saba ba société biso siko boto soufraka. Président Fayulu est méchant. Président Fayulu a pareil le quoi Tshisekedi. Il aime l'argent, il est pareil comme Vital Kamerhe. Tala ba jara ba leader oyo. Mozito atika na constance na e. Ngazo mona mabe mokote. Oyobwe Mozito atalisi na monde atier que non botala botuna na Fayulu soki ngai na yebisaki na longo na lamuka place nini botuna soki nouvelle ele longo na lamuka place nini na lettre le 21 obu concerné accusé de réception kabu ya pona kana kosukisa keba Chilombo ateki mboka keba yao Chilombo ateki mboka lokola Fayulu ateki constance na yepo na mbongo ndenge zali wana Fayulu yaki na France boyebaki yango aki mission moko pa bakuta na Moïse Katumbi avec Kabila tant akena kingakati ko bakeka Kabila soutenir Kabila binonga na soutenir yote ba bengana kutu na Niko Maengele na réunion wana baboya même akota na concession ya kingakati asuka libanda président Fayulu a 3 jours en France bato Moïse Katumbi to soutenir yote sa mutema mabe to soutenir que na 2018 soko lingi ya po soutenir Moïse Katumbi Fayulu a commis sur quoi botela tela pour na mbongo Fayulu andimi kozala derrière Kabila
On se rappela, monsieur le coordonnateur, on a coordonnateur qui n'est pas président Fayoulou. J'acquise réception de votre lettre Lamouka, bar MS, bar cordon 12 bar 003 2022 du 21 décembre 2022. Élément ci après. Il y a réellement erreur. Donc, le président Fayoulou a ça qui erreur. Pour le président Fayoulou a touré na bagène lokola ba Nico Maengeli. Pas ça na maîtrise même pas na droit. Nico Maengeli la frauda. Nico Maengeli a confisqué maman moko ya France a payé ça mbongo $500. Pour ba ça la mikanda ya Asbel. Nico Maengeli kana ko sala confusion na makambo ya Mukebai. Il a que ça que Mukebai a kota na prison za Nico Maengeli. Un avocat de pacotine. Fayoulou même étant dans la cour constitutionnelle, Mouta Kena pour embrouiller sur ça Nico Maengeli, un avocat qui ne maîtrise rien. Au moins les Canatois, jusqu'à Moussa Nika Kofinga. Ils ont sali droit à l'université. Attention, j'ai fait des formations à droit. Donc, je rappeler, il y a eu erreur de compréhension de votre part par rapport à la personne et à la qualité pour engager les partis politiques nouvel élan. On a besoin de ça, président Fayoulou. C'est en effet M. Paulin Mboma qui est le président national du parti politique Nouvel Élan et c'est lui qui engage le parti comme en témoigne la lettre du secrétaire général aux relations avec les partis politiques numéro 171-00-CG-REPAP 2019 du 23 mai 2019 portant changement de nom du dirigeant du parti politique Nouvel Élan adressé au président de la CENI que vous trouverez en annexe. Le nom de M. Yves Kouboua Fouemi, vous évoquez, est donc une erreur déjà corrigée par l'administration du secrétariat général à charge de politique. Quant à ma signature du 19 novembre 2021 de la décision numéro 003, président Lamouka bar 11 bar 2021, modifiant la convention du 27 avril 2019 portant création de la plateforme Lamouka, je voudrais vous rafraîchir la mémoire, rafraîchir Fayoulou mémoire. Pour la nini, parce que Fayoulou, avec quoi nous conseille à batouter. Tant que Kabila Banda a bien Fayoulou. Kabila Banda abenga Fayoulou ake otekuta na moniswa kenda imoko baninga na babemba ba sepane loko wana te. Donc président Fayoulou c'est un message na ba dribble. Trahison Banda donc président Fayoulou abotami na makila trahison loko Etienne Tshisekedi to koloba. Katama signé wana siko. Le 19 novembre 2021, j'ai signé avec vous la décision numéro 330-00-3 la Mouka bar 11 2021 modifier la convention du 27 avril portant création de la plateforme La Mouka comme personne physique membre fondateur de La Mouka. C'est par cette décision que nous avons transféré nos qualités. Donc à abonner c'est ba Fayoulou na mon juste ba transférer qualité na bango. Et comment qui parti politique décidé. Tout en lettre au boy, eza yusumi ngite kabuya. To transférer qui ma qualité na biso. À vous et moi, des membres fondateurs de la MOUC à nos partis respectifs, personnes morales, en fait qu'ils deviennent désormais nouvelles et là et décidés. Kabouya Bindango. Pour tout comprendre. Donc, transformer qui en ça qui souffre lutter na mesure comment qui va décider na nouvelle et là. Membre fondateur de la MOUC et membre de son présidium. Car jusqu'à cette date, c'est nous personnes physiques qui étions membres fondateurs de la Mouka et membres du sous-présidium et devions signer à ces titres personnels. S'agissant du rapport, vous transmis par la cellule, celui-ci n'a pas été reçu, débattu et adopté par le présidium. Il n'est opposable ni à mon parti politique ou tierces. Nouvelle et la réitère sa disponibilité par les prochaines réunions, par la prochaine réunion. Veuillez agréer, cher coordonnateur, l'expression patriotique Adolphe Mozito, initiateur du nouvel élan. Et si quand on est au Fayoulou, Mozito a lobby Kalongo la Mouka. Oh, quand on a fait à l'époque, on a eu président Fayoulou, on a eu 4 témoins. Lumumba a 4 témoins. Baninga na biso misusu bazalaka pe wana nazu le poza mutu ayebani. Na tuna président Fayoulou, ngabi président Fayoulou. Soki Moïse Katumbi zongi. Pour trahir biso ba ke parti Tshisekedi okoyamba bango ote na koyamba bango te mais na suka président fola bien abi non tokotala soki pepe akoloba soki to intégrer bango mais quelques heures après Fayoulou tongo ba yambi pa bato Moïse Katumbi ba enveloppe etamboli Fayoulou atamboli na ba cheribe okende na rappeler ngabi kanisa motuna na tuna ko jour na Faden House tonto bimaka na cachot na kalufungola peuple congolais ni suto koloba ah tous a Fayoulou kola chilombo très Adinete Kalitu na yepo na mbongo Jida Iscariot Fayoulou Nico Maengeli
bengana na kingakati na zana belema na so balingi pena balancer vidéo na ko balancer yango na ko ya pe dans les prochains jours ti même mon jour nga zaki na prison satala makala est-ce que bobe que président faut kanda rendre visite boye baki yango bo décevoir biso bo décevoir le peuple congolais Fayulu aza inconstant na combat na e il joue le jeu ya ba na mike politique on est si la kala nous devons voir le pays si réellement Fayulu était leader alingaka même peuple na révolution populaire ba ne kunanga ba diaspora na sale micho avec beaucoup de regrets ya komona mutuka Fayulu andima ko se solder et pas ya Kabila pour na bien des banques bazaki na mozitu mozitu zo misa ba mbongo ba osa ba manifestation ba nini lisanga bonga kimi président Fayulu pourquoi à cause d'argent pour ya melaka mbongo yango na zo senga na bino bandeko na ngai na sa résistant so moni na lobeli makambu oyo parce que trop c'est trop faut leur que soit lutte ya peuple mobimate à venir la génération mobimate pour l'intérêt privé na e a comment repenser ka mozito nini boy mozito oui aboya quand j'ai travaillé avec Kabila mais ngana o pekisa yo Fayulu kende kunate pourquoi Fayulu zo boya koyoka tala kutako tala kumamba tokotunana qui a trahi qui mengana avec Fayulu désormais peuple congolais obo pesa qui confiance Fayulu azana mwanga chuchu aza mi ya matata poni mwanga chuchu aza mi ya Moïse Katumbi siko boy bino bozo ba ke Fayulu aza moninga ya mwanga chute siko tango Fayulu akutana Katumbi siko ba ina réunion est-ce que ba benga mwanga chuchu je suis très déçu de vous monsieur Martin Fayulu 2023 et kozala une nouvelle génération. Nous devons sauver ce pays, Maman Célestine. Nous devons sauver ce pays, Maman Madeleine. Nous devons sauver ce pays, Maman Jolie. Nous devons sauver ce pays, Papa Nestor. Bolongo, l'espoir n'a pas na Fayulu. Papa Toussaint, le président Fayulu nous a déçus. Naebi koza mutunae. Ba Maman Gabi. Bolanda ba dieta wanate. Baza batu o bozo li ambon on a Félix Tshisekedi. Si Fayulu azaki na besoin que Congo ke na liboso, ako senga transition te. Nasuki awa le 17 bato bozo sala satima bo continue kolanda Fayulu boko lela lokola nde bato IDPS ba olela lo ba ko ba brouette mboke zo kende je crois peut-être le 17 bandeko ba prometaki biso nga pe na côté na ngai mama osia so beta mutu to so luka ba partenaire solo ba monani boyo ka sango avant to koma décembre 2023 Nasuki awa na sengi na bino bo soutenir biso na plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana ndoki ko benga biso bo partager mission parce que chaîne oyo eza chaîne à libération eza chaîne oyo bisabino makambo solo eza chaîne oyo boye ba milliers de congolais bazwa ba information et puis eza ko talisa bino que non ndenge nini mboka eza ko kende plus 243 81 73 11 702 maman la chabienne ba bokulaka bo s'abonner et puis bo partager mission ngana bino tukutani na mikolo ezali koya matondo ingeta